Lundi 2 août, mois ya sika, semaine ya sika, peu journée ya sika, tongo ela mo partout besoin pour na kolanda émission kindoki politique ya mokona lelo onaza toujours nazaka toujours nesengo représenter les bino émission wapi to analyser ka actualité politique wapi tolobelaka ba kambetali social mboka na biso nini esalemaki lobi wapi sika toza lelo po eto prévoyaka nini koya lobi na nzela ya kopesa pe makanisi wa biso nini esengeli esalema poko makambo ekende liboso poko mboka na biso pe ekoma pe balokola bamboka mosusu bapaya pe to développer tokonga totonga mboka o ezali bongo fort pe ezala développer pour que lobi ezala malamu lelo le 2 nde onauti kolobango eza semaine ya sika bon début de semaine partout biska bozwami na cadre ya kolanda émission kindoki politique mokona lelo nazanga mon côté ndenge bomesano nazaka toujours na mutu na expert moko na politique moko na confrère parfois na bandeko o basalaka actualité bayi o ba kelaka mibeko ba député ba sénateur awa efungama ka ba porte zaka toujours ya ofungama pour que ba nyonso o bazana likanisa kopesa pour que mboka ambisho kende liboso baya na autour ya mesa oyo pour que tolobela makambo etali mboka na biso lelo nazali na mona mboka ndeko Jean Papi Kontamba oyo azali bongo communicateur ya MSR mouvement social pour le renouveau, mouvement social pour le renouveau MSR na mokose lelo toko soana moi mingi na o etali bongo ba actualité politique to ebi que ba acte de vandalisme salamaki hier na église catholique da ba paroisse mosusu na Kasai pe na Kinshasa résidence ya cardinal ezala qui attaqué pe bato bazala bakota ki pe basala ki désordre wana heureusement que la police ezala ki mosika te pona ko calmer pe ko interpeller bato mosusu kasi bato wana bazali ti siko identifié te bandeko ebele ba dénoncer yango notamment mwana mboka Martin Fayulu o a tweetaki ko dénoncer acte yango pe CG ya parti au pouvoir Augustin Kabuya pe atelemelaki likambo yango ko senga ko moto nyonso akokangama na sima ya ba acte wana azala traduit na justice pe mosala ya justice et salema tobi que lundi à lelo toujours le 2 août na utaki koloba yango que lelo planier moko ko salema en assemblée nationale loi pi tokoyeba soki kombo oyo si confession religieuse ba pesa ki ba signa ki na procès verbal na bango et kozala intérimé toté lelo ka ande toye bango na sima ya plénière oyo ekosalema lelo na assemblée nationale na lobi yango tozala mwana mboka Jean Kantamba o azali bongo communicateur ya MSR na yelongo tokosola mwa mingi na onyo sozo salema na mboka na biso 2023 tout le monde s'empresse tout le monde ça bouillonne de part et d'autre tout le monde se dit que 2023 nini ko salema 2023 tozo zela maponami kasi ba acte ya boy eza malamu to témoin na mboka mboti nayo mbote mingi journaliste Naomi mbote na balandi nyonso émission kindoki politique toza bien na pesi ba congolais nyonso mbote na CPLP ko inviter nga na plateau na lelo pour te partager au mukie toza nango na ono ya parti na ngai mouvement social pour le renouveau dirigé par le secrétaire général Raphaël Lulungi. Mbote mingi na banyo sozolanda biso pe mbote mingi na bandeko nyonso ya mouvement social pour le renouveau notamment secrétaire général Oaza Kolanda biso pe merci na ndingo ndimi kwa na mituna na biso kasi lelo yo mwa mbutu eza de part et d'autre mbutu koti likambo etali désignation ya président ya CENI hier c'était avec Rossan Malonda lelo lisusu ezo simba te qu'est-ce qui se passe au fond le problème ezanini lecture na ezanini par rapport ya dossier oyo ya désignation ya président ya CENI e bando nakoma nanu na dossier de CENI to e banini ekoleka lelo na assemblée nationale kolandisa mana ba confession religieuse par rapport na rapport na bango batinda kitika etena ebisa yo toza biso nyonso ba congolais. Je condamne d'abord l'acte de vandalisme do uti kolobango na sommet promis par des personnes identifiées parce que tout le baïté, token de gauche à droite, il y a eu des personnes, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est identifier
les combattants d'un parti politique bien précis. Tout le monde qui était basé tendance toujours ya kolinga ko tangisa makila na ba comportement basé na yango. Bango ba s'oublier que ce sont des partis au pouvoir. Bango ne bazo diriger, mais boni binonde bozana bateau de commandement bo se comporta kalisu sous le col ba opposition. Alors c'est un acte à condamner et devant une grande église où ils en ba renommé, ils en ba fidèle, ce n'est pas une église comme tout autre. Batalisanga politique wana ozolo ba bango ba rejeter responsabilité ba bi keza bango. Ba koki ko rejeter ndenge nini pendant que biso tozo mona ma manifestation nyos tango bazala ki pe na ko sala réunion ya confession religieuse na siège ya centre interdiocésain tout le monde qui ka bango nde bayaki tangu tout le monde ka bango bakenda tango bakende kotika balwa oyo zomona ozoyo kalelo bazwa ki soutien banani kaka ya bango donc bango nde baza à l'auteur c'est connu que bango nde bazala ki wana et puis ce qui est grave à côté na quelques mètres bureau à la police ezalaki batiki ba acte de vandalisme wana elekana bakei pe na kasai wana uchi kolobango kozwa ete ata ba signe oyo ya église catholique o batu basambela bangi atanzambe te na kosala ngo ndenge bazo sala wana eza ba acte moko ya mabe tokokoki kotonga mboka na ba comportement wana te la politique eza manduki te ya kozwa mutu bobomani la politique c'est un combat d'idées oye opesi makanisi olingi koloba olingi oloba lobi kuna toyeba ete makanisi oloba ki soki eza important mpona mboka tokoki kosalela yango mpo kongo ekende mpona eza une façon ya koréduire liberté d'expression. C'est justement ça parce que batu bako oyo senko azosala c'est conformément à la loi eza etete bacréé parce que poste ya seni balobaki eza ya baconfession religieuse c'est préétabli dans notre namibe qu'on a biso ya mboka eza te mutualité moko boye bayokani te bayele lolobi basangani po basala eloko ba eza autorisé na kati ya constitution et dans ces cas-là que il fallait batika confession religieuse librement d'exprimer leur pension leur façon d'agir leur façon de voir les choses eza koloba ete tango batu mususu bazosala nde liberté d'expression na bango eza étouffée wana tokoki koloba yango te to condamner ces actes. Justement, je condamne aussi l'acte o esalema kilobi kasi soki totali bien côté Sanko bango nde baboya ki restaurant malonda koloba ki azala ki proche ya ndenge bimaki ko azala ki proche ya président honoraire président Kabila melelo bango mo pe kande baboyi Denis Kadima koloba na kopesa ba raison o bango ba pesi n'est-ce pas là une façon pe ya ko freindre ko empêcher que to kena mapona 2023 matika na ebisawete omoni eleknani seni confession religieuse c'est une structure au sein bazana bamibeko oyo régir bango na kati ya mibeko na bango balobi oyo nde tokosala oyo nde tokende nango oyo nde kozala pour que biso nyonso tozala d'accord s'il y a un groupe d'individus oyo bazana intention ya mabe balingi ba étouffer même charte na bango ya confession religieuse c'est déjà une violation grave tokei na problème tozokende nango le même problème que vous avez reproché na Rosa c'est le même problème que boye ko reprocher nango lisusu eza na ndeko oyo soki batindi kongo biso to yebite mais après réunion na bango ya 48 heures au président assemblée apesa ki bango na landa ki ba point de presse ya koloba ete bango batindi mutute dossier za vide peut-être lelo au pouvoir en place ils ont ça le man en parlement ndenge tozokende na ba dictature o ezangi kombo balingi ba imposer biso na Congo peut-être bakoluka bango moko ba député ndenge balingaki ko trahir ndenge bakatisaki ebale pona songolo pakala na intérêt particulier na bango ko tia population pembeni na kanisi pe na problème ya senko bakoki pe ko sala intérêt na bango mais ba ete na sima intérêt wana soki peuple a se retrouver te ça serait un danger pour la République. Voilà nena nina loba na ndenge tokendaki soki tolandeli confession religieuse tango bakoti na centre interdiocésain et avant tout il y a eu des problèmes et des dialogues entre eux voilà tolingi toleka na face songolo pakala oyo totiena likolo ya table eza nini ba critères ezali 5 ans je crois qu'il y a pesaki critères na ye telikaki awa nous devons mettre quelqu'un à la CENI oyo aza akozala na makoki ya ko promulguer résultat sans kozala étouffé na koloba oyo irne lobaki tokoki ko tocha mutu oyo aza netre aza na tendance politique moko te mais soki bayokanaki anamo bolingi bozwa pause
bon revenir après. Mais si confession religieuse on a intention ni bazala kinango ya kobanda ko sala PV à la hâte na ko kende pe musika non seulement centre diocésain na place mususu ba signer ba acte wana ba sali ba ni ba sala PV wana ba signer ngo à la acte intention wana ezala ki ya nini nde eloko tozo fustige. Si réellement confusion religieuse ba uti kolobango j'ai suivi par la voix des ondes et que l'Église catholique est dénoncée, il y a eu tentative de corruption. Ce qui a été démenti. Bon, ils ont démenti, biso to landaki, yo landaki nga pena landaki. Mais si baloba ki yango ezali démenti, mais et se rapprocher na intention. Si confession religieuse, bango ba bande okende mangu mangu ndenge ni pendant que ba sengi pose, senko na SCC sengi pose. Bango ba kaina lombangu ndenge ni pona ko signer ba PV. Voilà intention quand même bazongi saki bango au président et l'Assemblée nationale bazongi si bango mais au bout de 48 heures bazu kaka compromis. Madame Naebisio Moni Seni c'est le rendez-vous et kokutanisa batu nyonso na Congo et kokutanisa ka pe batu nyonso na Congo. Il y a aux sociétés civiles majorité opposition. Va église tout consort là batu nyonso c'est autour de la CENI parce que tant qu'on voter tout le monde a droit mais sauf un fou. Donc, ceux qui vont sans trouver même un accord, c'est déjà un danger pour la République. Parce que c'est ni aux hommes il y a un point final na minute parce que les élections c'est en 2023. S'il n'y a pas quand même des accords signés bien, s'il n'y a pas élément comme mabiso na tranquillité na paix na katia maponami après élection au problème de contestation. Et d'ailleurs, si tu l'as dit, tendance confondue, il y a déjà une contestation avant les élections. Parce que la personne mieux placée à kokende na seni batunyo so bazo douter doy. Bo chaki rosa. Batu ba douter kakamoko o kan le lozo linga to ndima o bango balobi. Baboya ki rosa. Parce que procédure on il y a déjà une jurisprudence qui existe dans makambo ya élection, il y a Seni, il y a président, il y a Seni. Alors, Rosa accueilli Bolobi non parce que et nalanda qui peut tangu chef de l'état mokonzi mboka lobi biso to ko intermis wana te vi ça ba rejeter candidature wana kaka même si confession religieuse nde Rosa razalaki nango na o mususu kadi maza nango soki kadi masoki na éviter parce que il y a eu déjà des noms qui circulent tout autour de cela. Menace ba kombo wana soki boboya ki ya Rosa mais o mususu c'est le même problème, même parcours. Mais s'il faut revenir toujours dans la même situation, n'est-ce pas là, ils ont fait passer temps et que tu as commis ça un peu en retard. Bisoumoronde toujours l'inga que l'élection est en 2023 parce que n'attend Rosa la même chose. To l'équipe tant ou to Yesus n'attend la même chose. Na tango zoloba parce que vouloir une chose et son contraire. Non, on ne dit pas vouloir une chose avec son contraire, c'est trop dur, madame. Mais yeba ete responsabilité na ngai ebandi awa esuki awa eza ya mutuya confession religieuse to tika bango ba s'exprimer librement to ba église mususu ezo adopter batu par rapport à influence politique yebisa nanu o tozolo ba candidature soki ya nani soki to sali to landeli yango na tozana ngo na kati ba information ezali ye ba kimangiste akan akaninda ya kimango azwa bateme na église nai. C'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'il y a des accords. Non, nous allons proclamer votre journée fériée. Oui, biango, aux Ampazisango. Nabiso peto sala ba concession ya pouvoir. Wanande to monique intention ezaya mabe. Biso to sa sima église catholique te mais to sa sima ma oyo ekoki ko kende e ma Congo kende liboso. Ne oyo biso nyos to ko kondima yango nde ko salema. Voilà pour cette raison moi comme un acteur politique, moi comme un individu na koki ko proposer na président de la République akutanisa bana ya mboka basolola bayeba nini avant to kende na élection et loko nini to ko sala po et arrêter mon bana mboka wana banani ba confession religieuse ba politique toute tendance confondue parce que ça déjà un problème. Il y a un FCC sengi concertation et ça déjà un problème. Déjà un problème surtout autour d'une table. Il faut beaucoup dans la bosolo na émission que rendez-vous au écoute un sakabatunyo sonanga na yo aux à l'opposition aux à la majorité dis-moi que o accepter mot d'ordre de mon en 2006
mais ceux qui osent vrai congolais na rendez-vous moko etikali biso tokutana autour d'une table pour na koloba ete biso tolingi oyo nde azala mokambi na biso. C'est l'élection, c'est à travers la CENI, c'est la CENI organe habilité à organiser les élections. Dès lors que les élections au niveau de la CENI, c'est pour trouver un président, ça pose un problème. La suite c'est comment? Ça c'est de 1. De 2, non seulement président c'est la CENI, déjà il y a au moins 15 membres à bureau ou 6 et la majorité parlementaire dite union sacrée otoyebi tenana aboutissa nango tendenge kotaki majorité parlementaire on a toyebi ce qui est dans la constitution selon les tenants aboutissa ya ba oyo ba imboka basala ki na Assemblée nationale, 4 na opposition et 5 na société civile. Si maintenant il y a des doutes au niveau de la présidence ya CENI, il y aura toujours des problèmes. Parce que dans l'opposition, il y aura toujours mais pas envoyer encore le nom. C'est déjà un problème. La présidence. Mais quand on lit sur les membres qui composent la présidence, le bureau à CENI, le comité, c'est déjà un problème. Voilà, c'est pour cette raison. Ngai comme acteur politique, ngai comme moi Namboka, ngai comme Congolais, Nakoyi Kosenga été président de la République. C'est ça qui appelle la Union sacrée. Il a émis au moins ba idée naïe. Abengi bana mboka baya kosungaye. Bo bakendaki sans respecter mot d'ordre na bango ya parti bakendaki ba répondre na appel wana. Mais akoki pe ko sala aza garant de la nation pour le bon fonctionnement des institutions. Il peut prendre aussi le courage pour ses enjeux de l'air et dire que no bana mboka to solo la parce que le pays va mal. Cette question c'est une question cruciale. Et aujourd'hui là 2023 c'est c'est une année électorale. Peut-être nos amis de l'autre côté oublient. Une année électorale, ils ont une année d'action. Voilà, c'est pour cette raison. Avant que cela arrive, il faut pour qu'on arrête l'hémorragie. Vérité des urnes. Pendant que tu as déjà mandat. Il y a déjà, mais bazo continuer à déclarer vérité des urnes. Déjà une année électorale, même l'équipe président de la République. Dans 5 ans, on a contacté déjà l'action, on a 4 ans, on pour renouveler le discours dans la population. Dans le même dossier, la MOUCA FCC, puis on a rappelé que aux membres, il y a parti politique, mouvement social pour le renouveau, ils ont la carte FCC parce que ils ont un gambo contre la union sacrée, donc, mais aux autres soutenir aux un gambo FCC. Mais le FCC continue à déléguer dans une concertation. Vous croyez que concertation est au Salema et puis au Salama combien de temps et qu'on peut s'arrêter à Ténama pour la mingue Salema en 2023 ensemble pour la République par lundi local apparemment bino soboza ndemona la mukabo kenenga moko. Na ligne d'abord na yebisait qui avant de répondre à ma question par rapport au temps. FCC Kabwanati. Il n'y a que les individus qui ont répondu à une invitation. Ce n'est pas le regroupement ni parti. C'est ça au moins, c'est logique. Il faut retenir en gros. Il n'y a pas de doublement de partis au niveau du FCC. FCC est amis balete, mais il n'y a qu'un individu pour l'intérêt naïe. Il y a que se servir. Il y a qui répondre à l'appel. Même si vous regardez dans la constitution, la majorité parlementaire est définie après les élections. Soit un groupement, plateforme politique, soit un parti politique. Mais l'Union sacrée est née comment? L'Union sacrée est née de la trahison. L'Union sacrée est née parce que Batubalingi va se servir Bangomoko. L'Union sacrée est née pour détruire, déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. L'Union sacrée est née pour servir groupe Moko et Batu. Pas la population. Pas la population, c'est connu. Ce n'est pas à dire que l'Union sacrée est détruire. Quel soubassement juridique est l'Union sacrée? Quel soubassement politique est l'Union sacrée? Moi, je considère l'Union sacrée comme une mutualité à Batubayokani pour la trouble dans l'institution préétablie par rapport à la Constitution. C'est ça l'Union sacrée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut retenir FCC et Kabwanate. FCC est allé, mais il n'y a que Batu qui kokende kosalela intérêt na bango privé. Comme sa utilité n'a pas mutu mususu kolanda signature
nde yango wana bakendaki mais bato ya union sacré ya FCC plutôt baza na bango stable ba coordonnateur bazali ya crise ya cellule de crise yana ba animateur ya union ya nani ya FCC bazali ba tout catégorie ya bato bazali sauf koloba ete union sanani FCC kabwana qui c'est trop dur FCC azawana mais il n'y a que les individus qui ont répondu na intérêt au biso to ebité na vision biso to ebité. Na cadre mo kwana batumsu bazo la ka déjà déclin FCC ezo koya ezo zinda blo belé wana. FCC ko ko zinda te FCC ko koya te mais FCC a changé seulement de méthode de système déjà à travail. C'est surtout ça. Ko zinda nango et taliba o bazolo ba liberté d'expression c'est pour tout le monde analyse mutunyo so ko salango mais FCC ezali FCC ezana ba stratégie mususu FCC ezana méthode mususu bon je me réserve et les jours à venir beaucoup la question na ngai bobo tina ba délégué est-ce que bolingi retard pesa ma pour que bozo boy kotinda ba délégué te batinda ka batu place oyo batu olingio tinda baza organiser biso to ko tinda te parce que ba eza piège na bango ba tcheli biso po biso to ko ya na mutambo bino nanu bozo organiser te bino nanu bo bimisi présidence ya senité bino nanu boyokani te bozo o candidature ya lelo su bozo lo bango musu na moi na butu bokomo critiquer yango na moi bozo ngini mutu mususu et c'est cela que FCC a prendre risque ko prendre toute opinion o bazo mona ndenge élection zo kende na ndenge tozo kena maponami to banda kotinda mutu wana FCC ko sala te FCC aza regroupement o ezana ba cadre ezana bato bazana boanya bazana mayele FCC ezotala ndenge République démocratique ezokende mais biso to ko kota na système de wana te parce hier c'est FCC qui bloquait hier c'est FCC qui troublait les institutions hier c'est FCC qui ne voulait plus chef de l'État réussir na ba vision na ye na yo to ebité to kaka vision et FCC nde bandai ko sala makambo nyonso ekende te mais lelo FCC alongwe bokati coalition lelo FCC azasuna makambo na bino te mais nde sikobo yebisa ye azala muto ya liboso ya mbokotindela bino muto na kati ya seni pendant que bino no boyokani te FCC a causé la moment venu accord ya population ensemble la population a kolinga bolobi ke climat de paix ali FCC a kotinda muto na kati ya maponanga. À quand ce moment concertation à quand ce moment c'est là peu importe le temps que ça peut prendre mais que cela soit dans un cadre juridique au nibe kwa mboka elobiango au PPC accès na mutunyo sopona ko salela ngo le 2 août 2021 ba député national bazali bosso il y a obligation na bango il y a devoir na bango ya ko intérimer ou non la personne au batinda qui kombo na si confession religieuse. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Si réellement ba député baza émanation de la population. Si les députés travaillent pour le bien-être de la population congolaise, il est temps de réfléchir comme passage na makambo tozolanda na olelo. Parce que c'est un problème qui peut déranger la nation si batunyo so bayokanité. Je crois que azwaki sagesse mboso ya ko renvoyer bango d'abord na 48 heures 48 heures CTP. Parce que leur charte dit c'est le président et le vice-président ababao bangonde bakoki ko signer na PV oyo si confession religieuse et salami mais ba président na vice-président assemblée na bango ba pesi rapport na document ozanango document eza kuna na assemblée balobi eza soki bayokanité maintenant risque ba pe basapi na posa koyokanité et puis 48 heures ata ba pesi une semaine ata ba pesi toute la vie na uti ko ibisa yo l'élection c'est un domaine dangereux. L'élection eza na ba paramètres nyonso oyo kokiko tia pays ekende liboso oyo ko pe ko tia pays ezonga na sima. C'est une question ya ko réfléchir nde yango wana na sengi sagesse si réellement les députés oyo bazolanda biso si réellement ba députés wana bazo sala oyo population ezoninga ko sala ba vanda na se ba benga batu ba solola et si ils veulent anticiper et aller juste à la précipitation va recourir au peine dossier à Rosal Malonde. C'est ça le problème. Tozoko ba na émission kindoki politique alelo mambotu mbutesi ekoti 2023 na ekokite population azolela na ngambu na e mais ba politique apparemment baza trop préoccupé na nikambetali élection ke na nikambetali
population likambo etali social population eza na problème mosusu ba politique bango baza na problème na bango ba élection donc ezopesa mwa pasi ezo compliqué likambo ya recensement likambo ya recensement lelo gouvernement esengaki ke toke na recensement pour que mwana mboka nyonso azwa carte na ye puis toyeba tozalaka combien toyeba mboka na biso eza ndenge nini nyonso wana makanisi na bino eza lolenge nini. Recensement oui, mais ce n'est pas conditionner l'élection. Recensement est un service moko attaché à mboka na biso. Recensement est permanent. Recensement est kokite koloba parce que tout ça la recensement de retarder l'élection et ce n'est pas aussi urgent. Parce que déjà c'est ni azana nazana badonné na on a bien bo proposer recensement. To proposer recensement. Tolandaka o population elobi na régime en place elobaki na tango na biso ya recensement madame outi ko soulever yango tolandaki ba imboka na côté ya o ba na pouvoir lelo koloba ete Kabila alingia prolonger mandat na ye recensement na ekozwa biso tempo ekende liboso élection esale maté dans les délais tolingaki ko sala ngo ba nini ya office d'identification ana ba arrêter tout consort il y a eu même des marches pacifiques ici et des morts d'ailleurs des morts ça n'engage que vous tant pour pouvoir remplacer yoki to sursoir makambo wana etikali mais oh ce que monaki ke nani identification ya population eza ya mutuya après prestation à serment il fallait déjà mettre des mécanismes pour l'identification aujourd'hui de le mandat au lobby dans 5 ans en tout cas il faut na banda d'abord na banda la kaki batu na campagne qui na ko bandela identification projet wana mais to commis déjà na veille à élection yo po lingo lo ba bandela makambo identification la veille nous sommes en 2021 il dit nous sommes à la veille des élections parce qu'il y a déjà des mécanismes qui nous montrent que élection une année électorale ba contact angote il nous reste déjà quelques mois pour terminer cette année je vous rappelle ça alors na ndenge tozokende nango na ndenge tozokende ko salabo est-ce que identification c'est vraiment important pour nous mais laissez le temps résoudre le problème je crois que élection cause à la conditionnalité na makambo identification toujours dans le cadre moko tozolobe likambo etali élection proposition de loi Tchani Ntingi Mpululu o ezalaki déposé récemment dans l'Assemblée nationale ko senga que ko verrouiller ba poste clé locaux la présidence de la République que ça la destinée car na bato muto aza de père et de mère congolais bino botanga ki yango to analyser loi na takoza aux députés et tant que élite pe moko ya ba politique ya mboka na biso analyser ngolo lengeni nalandaki yango lokola mutu nyonso alandaki ya un projet oyo ezalaki proposé na ndeko na biso congolais na ebité tolandaki pe ba vidéo mususu ezoleka ya aussi ces enfants qui ne sont pas congolais ils sont demi Dakar na ebité ekobanda ndenge nini yo banda kosala ba biloko oyo bana ya Congo nanu basali yango te c'est une distraction pour moi. Donc ce n'est pas le temps que nous avons ici makambo ya balwa wana ni ya d'autres ya code ya au moins identification soit la loi ya code oyo ndeko mbayo azosala yango code ya famille et na oyo ya Tchani isa distraction ce n'est pas que les Congolais bazozela yango na minute oyo les Congolais babandai kozela pendant tout ce temps et les années au Bossal na pouvoir et changement par rapport à la promesse au Bopisaki. Na veille à l'élection, na veille au token nango ya maponami par rapport à la loi, ce qui est utile de voir d'abord qu'est-ce que les Congolais peuvent gagner dans tout cela. Na makambo ya nani ya loi ya Ndeko Noël Tchani, oui c'est bien, mais le problème est qu'il faut élargir. Pourquoi pas seulement la présidence? Il faut élargir. Et banda kobanda na présidente même un chef de chefferie pour donner l'accès à tout le monde. Mais ce qui se va catégoriser en un groupe Mokoboy, c'est déjà un problème. Bon élargir, oui, c'est une bonne loi, selon le concepteur. Bangonde bamoni yango ke eza loi moko ya bien. Mais ce qui est bien, mais bon élargir. Faut en battre la kita écolo, pour la bomba. Intégrité nationale alors que tout ça de part et d'autres menacés. Intégrité nationale les a partout. Même à un espace où gérer une intégrité nationale. Mais bien qu'on est le bien.
et congolais nyonso aza à mesure ya kosala face na oyo alingiazo ata eteni moko ya mabele pour akene nango place mosusu ko défendre l'intégrité wana. Mais pourquoi pas aussi de ne pas élargir cette loi? C'est ça le problème. Bazo yango ko banda na présidence tina suka. Ba catégoriser yango. Il n'y a pas que la présidence. Il y a d'autres postes aussi. C'est une loi qui divise, une loi divisionniste, une loi tribale, une loi qui ne peut pas amener les gens dans une unité nationale. Ce n'est pas le temps de suivre ou même d'écouter ça. Et si cela est vrai, même si cela aujourd'hui passe, et on vous dit, juriste balobi, la loi entre en vigueur de sa date de sa signature na promulgation. Donc, ce qui te landi yango, moi na mboka petango ko signer yango, il faut pas démissionner. Parce que landa ki yango aza demi Dakar, na landa ki na émission moko boye ya Jean-Marie Kassam, na Noël Tandang ba invita ki. Alors baki nini? Ba image pesa ina ba audio des grands-pères bazalaki banane. Au moins que c'est troubler seulement désorienter ma ba idée ya ba congolais na o baza focaliser nango. Congolais lelo aza éveillé, Congolais lelo azotala ndenge nini Congo ezokende na tout le plan économique, social, juridique, politique. Mais comment na été makambo wana Congolais comme éveillé nango pona ko étouffer Congolais mapona mi seigneur lingé kende, seigneur lingé misa président to désorienter opinion publique, to tia loi parce que koto ba kopela moto biso to liki koto. Oh, Congolais aza vigilant. Partout dans na Congo, loi wana eko lekate même ozolandango na ba réseaux sociaux, ozolandango na ba radio que ba tendance politique et okani yango wana eko sale matin pour batu nyonso wana ba koyeba ete loi wana eza utile pana biso. Pour distraction. C'est une distraction pure et simple. Laissez l'État résoudre les problèmes. Ce qui est causé à la utilité, c'est peut-être dans les jours à venir. Après 2023. Après, dans les jours à venir, ce qui est causé après 2023, ce qui est causé après 2025, tout dépendra de temps et résoudre les problèmes. Mais à ce moment, ce n'est pas utile pour nous. Bino Ozalaki na pouvoir, il y a FCC, je pèse le mot. FCC cache coalition Koufaki, il y a quelques mois passés, et puis Union Sacrée continue à pouvoir, gouvernement et warrior. Comment est-ce que vous jugez action un gouvernement sans le compte de la vie quotidienne de la population? Merci beaucoup. Je crois que 100 jours que la Pembeni pour le gouvernement ou warrior par les concepts pas dans les systèmes pragmatiques parce que au moins il indice pondéré ou déterminé pas selon les papiers, pas selon la radio, pas selon information, mais population ya Manzalemba, population ya Massina, population ya Kabeyaka Mwanga yende à apprécier. On ne peut pas être à la fois sujet observant et observé. Mais pourquoi beaucoup mi benga ba warrior pendant qu'il y a des gravités des problèmes? Bisoto salaki otiko soulever yango coalition FCC cash tokendaki. À un moment donné partenaire yende a lobby coalition ezokende malamu te tokatango pour bien-être de la population. Oui, on accepte ça. FCC tokena technique moko très simple. Même prendre l'exemple ya balabal. FCC atika ki li pana combien? Tant on a petit pouvoir. FCC atika li pana 200 francs, 300 francs. Le loli pesant 500 francs. FCC atika ki maki plateau ya maki na combien? Atika ki ango na ba 5000, 6000. Le loko ba 14000. FCC wana bazolo ba yende ya salaki boitango coalition zakai. Non madame, nous pouvons réfléchir. Mais vous êtes l'opposition, rôle la bino pesa ko dénoncer, est-ce que vous nous allons dénoncer pendant que la population est consciente de la makambo régime en place de ça. C'est à nous de rappeler seulement. Attends te rappeler, si nous sommes attends te rappeler tous un système moko ya régime dictatorial qui ne dit pas non. Na pays ya Congo ni ignore. Ata o dénoncer le lona lobby yango na itando ikea lobby kuna bango moko nde bakoki ko rejeter yango parce que ce n'est pas utile pour leur manière de gérer. C'est ça le problème. Biso to koki koloba. Là où vous avez dit que nos FCC ont travaillé bien, je vous donne un exemple typique. À l'arrivée de l'AFDEL, Mobutu a fait combien d'années? Au moins 37 ans, 32 ans au pouvoir, si je ne m'abuse pas. A sali 32 ans au pouvoir. Misère nyoso ko Zairo azalaki nango. Misère nyoso Zairo azalaki nango. Kolia na pasi, kolala na pasi. Mais tant le Kabila le père aye dans 2 ans,
bazairo basepela ki babongo ba congolais. Il y a eu des sourires ici. Il y a franc congolais banzembo yema ki a orebi yango. Pourquoi Kabila le père a se justifié qu'il était à 32 ans à Mobutu? Et les 18 ans de... Mais maintenant, si réellement, écoutez, nous aussi, tu as 18 ans, ni l'ignore, tu as non, tu as ignoré, biso to salaki. Ce qui biso to salaki mabe, oh, tu bloqué qui vit à population qui est de libosoté. Ce qui biso, oh, tu bloqué qui est population, tu qui est à côté. Le peuple d'abord comme slogan, on ne sait pas, ce sont des mots utopiques. Oh, biso to éviter ceux qui tenaient à boutissa nango zanini. Boye, même dans une année à Pamba, il fallait pangusa makina maya misu. Aujourd'hui, en faisant l'étude comparative entre les régimes en place, même peu importe 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans à Sali, mais 18 ans, les gens préféreraient de vivre en 18 ans qu'en a 2 ans. Parce que elo comme côté à Malongue au Salem, né en un lobby, bawarior, batik à la terre à se réjouir selon les papiers. Selon les informations, selon ndenge bazoro bayoka, est-ce que population banzalemba pio diolobaki ekokita ekitaki pio diolobaki ekozala $10 bazoso mango combien au lieu ya je regrette madame, s'il vous plaît madame Naomi, tout ça entre parenthèses, ministre olobi na pesi communiquer nakendaki kotala mboka ya bapaya oyo epesaka biso bapiodi namoni biloko basomba kuna na ye sans parler avec vos partenaires fake ozwi ba décision non na communiquer pe ki wana kosaka na régime na bango. L'idée est bonne mais la pratique c'est quoi? Est-ce que biloko balobaki eza ya kosia mais avant d'annoncer la nouvelle quand même ezalaki concertation na bandeko ya ba entreprise. Ce qui concertation ezalaki et concertation ezalaki utile pour la bien-être de la population belengana tozo le lia piodi ezali komi combien ba soso kaka soso ezaka après communiquer na bango au lieu kita emati lisusu donc concertation ezalaki te. C'est-à-dire totika wana eza ba distraction. Il n'y a pas est-ce que tu peux ignorer quelque part il y a moins avancé significatif exact du côté justice, du côté vie quotidienne de la population à tab avancé mais qui exact le IGF azo kobunda côté justice état de droit instauration union soana ezaka elote. Non, s'il faut dire c'est de perturbation en perturbation. Justice aux Olobelawana, tout le monde, même ata oyo shege ya rompo kipwanza, aebi ango c'est une justice sélective. Justice wana. Comment ça? Non, même shege aebi que c'est une justice sélective. Comment ça? Mais il y a des problèmes, des églises qui témoignent. IGF wana, yebisanga IGF na régime tout sala gouvernement mususu. Gouvernement ilunkambeki na baoyo bazalaki na santé. Des détournements basalini na uti ko le kan awa avant na koma na émission na inerbe ya une grève je vous informe bazo déclarer ma paiement na bango nani azalaki na tango wana ministre nini azalaki na tango wana oyebie est-ce que IGF essaye un rapport IGF essaye un rapport et de longono toto tanga yata na kombo na uti na lelo kande tozo sola boyo kolanda ngo ke na inerbe nani zali grève zali, c'est-à-dire il n'y a aucune avancée pour dire que nous ezana bien la population congolaise. Il y a qu'un groupe de gens au basangani baza place moko po ba piller balia mongo a Congo na intérêt na bango pour que après demain ou le lendemain au moins na bango te isusu on est ndé bayaki na avion. Vous dites qu'il y a ne se fait pas d'avancée. Rien du tout. En tout cas, rien ne se fait, rien. Toloba qui m'a cambié billet d'avion. Billet d'avion, ça la combien? Les lots transco, et ça la tête, bango surtout par terre. Continuons sur la base qui suspendu déjà. Baza suspendu. Il ne faut pas tellement suspendre, mais il faut aussi répondre aux actes. Des revendications et à base. Et ça la tête, non, suspension, c'est tout. Nous avons vu comment va suspendre. Au moment de politique, il y a kakabana naï. Bah députés, je m'excuse, ils ont trahi Mabunda pour leurs intérêts en les donnant le pain et en les donnant aussi des fonctions. Les lois, ils ont une stratégie, bah c'est la réunion sacrée. Non, bah députés, bo zalaki, bo répondaki na ma o etali biso bo tikananu,
ba ministre ba bima bino bokozana ba entreprise au moins que système abeti bango na ba entreprise ba suspendre ba zuba na bango ba non en titre intérimaire mais ya mandat nyoso yango na député tike kana assemblée qui trahira toujours. C'est ça le problème que nous avons. Alors, le problème est à Kolobaïlo que ça a avancé, en tout cas, peut-être de votre côté. Vous êtes journaliste, vous vivre au Congo, rien n'est fait, rien n'est aucun délibération. Alors, toujours Koba, toujours petit à petit, c'est vers la fin de cette émission politique de ce jour. Les lots, yo, ba montée tribale, la photo le belango, les pour na parti politique, thème montée tribale, les ama kasi récemment, na manier de quoi espace kasayen bazaya qui torturé, problème. Apparemment, il y a des problèmes du côté tribal, kana oyote, alors que bisognon sont ensemble, congolais pour que tout le monde ait. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je tiens d'abord à vous dire qu'il a dénoncé en haut, devant Plateau, que seule province non tribale, c'est la province du Maniema, où je suis ressortissant. Et ça, la manipulation politicienne où est commise na ngambo kuna ya Maniema. Je peux vous dire une chose, je le dénonce ici, et que wana batunyo sobaye bayango, Shadari abimi a akegota la province naïe. Il est secrétaire permanent à PPRD, à Komina Maniema. C'est pendant son séjour au Maniema qu'il y aura ces tracts-là. C'est une manipulation politicienne pour saboter. Nenge ba saboter, neko balinga ki ba saboter, neko matata ponyo, et on voulait encore croire et dire aux gens que non, voilà, son séjour, pendant son séjour à Kindu, ne yende aena ba discours wana, yende na présence na yende ba tract e salemi, ya ko bengana ba bande kona biso yo tiko tanga wana. Mais écoutez, depuis tout ce temps ici, bango bazalaki wana. Aussi oyoka déjà soulèvement moko contre ces gens. Je vous rappelle, tango ya paix à son âme Mzee Tchenji Sekedi. Tchenji Sekedi accueilli na campagne électorale akomi wana banani bayambaki tango akufi l'actuel gouverneur du Maniema asali day na Kindu. Et qu'est-ce qui a changé? Non, tango asali day na Kindu. Mais on devrait quand même dire aux gens que non, ce n'est pas le lieu de pleurer quelqu'un qui soit ici. Allez le pleurer dans leur province. C'est pour vous dire que Maniemien n'a jamais été na Babylone à connotation trop tribale wana. En tout cas, nakawana il faut que yebisa ba opinion était Maniema eza c'est province moko esangisi ba ikolo nyonso. O bato balingaka pe, bato balingaka kovanda bolamu na bato, c'est la province du Maniema où il n'y a jamais eu de tendance trop tribale. Tozawana bato ya Bukavu, bato ya Goma, bato ya Katanga en charité, bato ya Kasai, même yo pe qui ne vivre kuna sont toujours des hommes qui reçoivent bato nyoso na kasha. Mais surtout bimi na problème maintenant ya tribalisme, to tika Maniema to ya na nani na RDC. Vous êtes là sans ignorer que nous constatons un problème avec l'avènement du régime en place, le problème de tribalisme. Nul n'ignore. Tolobi yango na yo zoyoka yango zola na yango. Et c'est dire quoi? C'est dire fondement nango ezani, cause nango ezani. Vous savez, une incompétence se justifie toujours par des éléments pour dire aux gens que non ngai na makambo oyo nazoko kate parce que tel a sala kibo. C'est ça toujours le problème. Il y a des partis politiques de masse et partis politiques de cadres. Et dans un parti politique de cadres où vous retrouverez les gens qui peuvent mieux gérer. Mais parti politique de masse, toujours des tendances. Et sangisi batu nyoso ndeto mona lelo ba milicien musuba okende kwa adhérer na ba parti politique pona koloba na kobanda kofingaka batu na ba régime parce que carrière ko difficile. Ça droit na bango quand même. Ça droit mais il faut avoir le temps. Tango yo pe ozala ki kuna oloba ki bongo mais kona pe okei okoloba kama be na bango tango boro ane kosila. Donc tribalisme est un problème moko tout faut to bannir. Mobutu a laissé unité nationale et Kabila est venu kolandela elawana. Papa azana biso, papa moko nde Congo, maman moko nde Congo na biso. Oyo école moko nde Congo tozanango. Malgré ba pouvoir tozozwa lelo, pour que cela ne nous rattrape pas demain, il faut bien gérer sa l'unité nationale. C'est ça que je pouvais dire dans ma camboya nationalité, dans ma camboya tribalisme. Nous devons privilégier les acquis.
ba président passé batiki la kibiso. Et au moins dans la période à Mobutu, il y a eu gouverneur mwana mboka akozala ngana za ya Manyema, mais naza gouverneur na utina Équateur. Ezalaki tout. Ezalaki pas solution pe hein, moi pas solution pour na tango ya Kabila, c'était le problème de tribalisme n'était pas senti. Oza on pense sango oyebiango. Il y a eu des gens Kabila a travaillé avec tout le monde, tendance politique avec tout le monde. L'année là même à la FCC, comité coordonnateur à crise à FCC, même pas obédience tribale na autorité morale à FCC. C'est pour dire que au sein du FCC, problème de tribalisme tika jamais causé. Mais il est accusé quand même, il y a des amis trop proches dans l'espace katangese ou appuyer à Zali ressortissant. Nani aza accusé. Autorité morale. Aza accusé, il prend son repos. Toza a ngana yo. Hormis d'être nationaliste dans un parti politique, hormis d'être président dans un parti politique, autorité morale, mais on a une origine. Naza Congolais, mais dans la province d'origine, nangai. Attention qu'il n'a vu pause dans zone la province nangai nazota elabino musika, ce n'est pas un problème de tribalisme. Ne confondez pas le problème de tribalisme et la repli stratégique politique. Je peux me sentir mieux place onga nazali ne place na ko kende ovanda et na ko lo bateno là où je serai mal à l'aise malgré toza na politique na kene kovanda place au lobby makelele lobby kuna makelele ndenge to moni ba komo sale la cardinal bakomitina kokende na devant na kuna ko sala o balnge ba sala te. Je vous dis, il prend le temps d'aller là où il se retrouve et il se sent à l'aise. C'est de la politique, ce n'est pas un problème tribal. Parce que les lois ba komiko ezolo ba ma que ceux qui sali bonne époque ya Kabila pezala qui ceux qui sali bonne époque ya Kabila comme référence. Voilà donc en référence il y a makampe ya mabe mususu. Mais comme référence na ba institution ya mboka yebisanga nani Kabila a travaillé avec tout le monde. Même na particularité wana okoloba ngote biso tozo fistigende koloba boro eza ya ngai boro eza ya biso boro oyo eza ya biso eza ya polo na biso pouvoir na biso nde yango wana nde biso tozo loba problème de tribalisme ça n'engage que mais ça c'est très bien que dans la vie politique il y a toujours des rattrapages. Et monsieur comme aussi là comment est-ce que le FCC se prépare pour les élections de 2023? On peut savoir la tactique, parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui que FCC Koufa, FCC Doyokanate, FCC, est-ce que FCC est prêt pour les élections aujourd'hui? Bangwana bazana droit ya koloba, mais biso nde toza mieux placé pour na koloba la makambo. Loba bimisa. Alors biso to ko bimisa te, izana epsa ki on a mon na émission na biso. Il y a des stratégies et des méthodes au FCC au sala pour na retourner en 2023, mais ce n'est pas le moment de les dévaler. Et ça sera au moins en force plus que Otozala Kinango. Oh, batu nyonso bakoloba FCC oh en tout cas ekufate. Batu o bazo kanisa. Mais tangu même je vous rappelle même na histoire ya Bible. Tangu babomi Yesu akufi. Batu basimongaki na ye. Oh alobaki aza mwana ya Nzambe. Mais pourquoi il peut se laisser ridicule comme ça? Mais tangu akufi ba enterré et tout ce qu'il disait, je viendrai na troisième jour je vais ressusciter. C'est ça FCC. C'est ce que je dis, FCC est toujours là. Okay. FCC est en bonne position, les forces politiques. FCC se prépare déjà pour le retour en 2023 avec force et énergie. Pas seulement le retour, mais FCC travaille déjà dans des institutions telles que préétablies par la loi. L'Assemblée FCC Azali a rappelé au moins les principes où ils ont préétabli la Constitution. C'est ça le problème. Donc, il faut élaguer le comportement. FCC Koufi, et ça, à l'époque de Jésus, Jésus a causé Jésus a Koufi, a Kéna libéré. Mais c'est après sa résurrection, Jésus-Christ est vraiment Zaki Mwananzab. C'est en 2023 qu'on va voir maintenant, c'est réellement FCC Zaki pour le bien du peuple et la population congolaise. Tozalaki na monsieur Jean Papi Katamba Azalaki Azali communicateur, il y a MSR mouvement social pour le renouveau, il y a annoncé biso lycée quoi FCC. En tout cas ça ça malam tozozela mbona mboka pe bazozela ezalaki wana émission kindoki politique mona mboka to comme na suka émission na biso le basuka ezani. Le basuka na pesi merci botondi mingi na yo mwana mboka ko benga ngali susu awa. Je rappelle à tous les cadres MCR
toza sima secrétaire général Raphaël Elulu na initiateur à partir na biso Joseph Kabila Kabange bao kanisaki ke FCC ekufa FCC zali MCR eza dédoublé te MCR eza kaka moko il n'y a que oyo bakendaki ko répondre na invitation o ngana otoyebite jusque là nde baza kuna mais MCR eza lingomba o biso toza MCR officiel MCR tout court pas officiel OK parce que wana mususu eza nde batu bakendaki lelo baza ndenge bazali parce que bandimaki ko trahir mais biso toza fidèle la fidélité la loyauté paye autour de votre autorité ou soit notre autorité au biso tondimela ko salisa et je vais vous rappeler une chose peu importe le temps que ça peut prendre au niveau du FCC nous serons toujours là. Et voilà, c'est la fin. Merci Nabino Olanda Biso partout. Tozong Nabino Lobi Poto Yeba, Nanya Kozana intérimé ou pas, Komboni Nekobima ou président et Asseni, et question de l'air. Awa, horloge les autres tournées, Toyeba Nanya Kokambela Masona 2023, Mbutu Mbute aussi, la paix Tozo c'est la élection, et ça les ma. Na 2023, en attendant, bah, politique Tozo Sengabo, ça a beaucoup plus borné sur population. Bokanisa population na bino pour que na 2023 ans boya kosenga ba voix ba pesa bino na kimia ezate que bo sali 5 ans ya pamba et puis ton bozonga boye ne le côté ça la mabe makasi population de voter kabino pouvoir les ya peuple le peuple d'abord émission qui doit porter et si ah na bino to kutem ko les ali koya na loba toujours que to linga mboka na biso pe to donc la ignorance kimia na mbota na bino pe bon début de semaine est là elongo na Christ.